kokamwa likambo ba camarade autre pegisaka bino bokoka te tokoloba tibo koyoka ndeko oyo pasi na botema camarade na ye intime camarade na ye de dedar basali complicité na mama na bango pona bayiba ye chance na ye ba beta nzete benga uni liboka na mutu efungwa ma chance na ye bima ekenda pa ya camarade na ye koto ba biso saki nango ekoya nyonso tout qu'est-ce qui a fait que ndeko oyo azala sauvé alobi prophète moko tope azali nzambe tonani mutasungaki ye pona kozongisa ba étoile na ye oyo camarade na ye intime ayiba ki yango ndenge ni papa yango wana tokobetela lisolo sala attentif ye moko na kobetela lisolo na ye lelo awa na radio lokole pona kabwana entre portail na lopango na bima lokolo na ngako no e bima libanda pas histoire ba betanga kosiki bota awa na dikosi moninga awa banyatanga kosiki bota na quartier Mulembo muninga na souci a congolais ya pointe noire na bamboka lokola Chine soki muto a triché na classe surtout examen d'état 7 ans de prison exemple à suivre hein? En Chine, tricher est très mal vu. Tricher au bac est puni de 7 ans de prison. Une autre université en Thaïlande a inventé ce carton anti-triche. Une université en Thaïlande a mis au point cette solution extrêmement unique en exigeant que chaque étudiant porte ce casque en papier cartonné pendant les épreuves. Tango ekoki mutu mwindu ayeba ke nyonso tu esalama na mokili mutu mwindu nde mutu a inventé yango bakosa na mindele nzoka ta bato mwindu. Vous devez dire ça à vos enfants. Dites à vos enfants, oui, dites-leur que celui qui a inventé la carte SIM, c'est un Camerounais du nom de Simo. Dites-leur que l'homme qui inventa les feux tricolores est Gareth Morgan. Oui, dites-leur que le One Air chirurgien au monde à avoir réalisé une opération à cœur ouvert n'est rien d'autre que Daniel Hale Williams. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Lumoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ko mobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original
Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika news tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo. Bozali ebele boleko na biso, bozali na Kuala Lumpur, bozali na Danemark, bozali na Suède, na Paris, na Bruxelles, partout esika bozali na Afrique du Sud, na Angola, na Pointe-Noire, esika to robeta lisolo lelo pe na Canada. Mbote na bino kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek lisolo to kobete la lelo bandeko kopesa yo pasi ya kosakala te na esaka bino pira ala rate pira akoma pirate soki moninga moko yo kangama na mingi tala intérêt ni na yango pala ngo est-ce moninga na yo intérêt ni aluka pa yo akangama na ya la la ndako na yo kolinga kate ola la ndaka moninga oh non maman je vais aller chez mon ami je vais dormir là-bas keba ba parents to pekisa bana bana la pa camarade biso et puis camarade ya moninga na yo aya kola la pa na ndenge nini. Oh, mon enfant est déjà grand et grande fille, moninga na yaka pa na biso ala laka, yepa kana pa bala la butu makambo le kaka oyebi état d'âme ya moninga na yo wana ata za mutu malamu oyebi te tala ndeko oyo ndenge ba beta e botu na mutu mise bima fongola cerveau ba bimisa chance na ndenge ya kindoki ndeko wana ba biso na ekoya isolo ya pasi ndeko wana akobeta lisolo yemoko esala bongo na Congo Brazzaville précisément la Pointe-Noire bokoyoka akotanga na ba kombo ya moninga wana iswa vrai bandeko kasi ya motoko mawana tika to pesa mbote na patriarche Matimina patriarche Matimina Tampo patriarche na Paris ya mama Eugénie Komi c'est que bien très bien. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour Zawana, Naba Histoire, Makoya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawana kaka bona bosepelisa biso. Nangana bino, toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Na bamboka lokola Chine to bamboka musu pe tricherie ba kondana rango 7 ans de prison soki balandi système oyo même na Congo na biso kuna je crois examen d'état bala soki ba 100% et que za 100% solo tricherie ali bien te landa reportage oyo. La Chine a utilisé des drones pour surveiller les étudiants pendant les examens. En Chine, tricher est très mal vu. Tricher au bac est puni de 7 ans de prison. Une autre université en Thaïlande a inventé ce carton anti-triche. Une université en Thaïlande a mis au point cette solution extrêmement unique en exigeant que chaque étudiant porte ce casque en papier cartonné pendant les épreuves. Dans une université américaine, les caméras ont été placées dans la salle d'examen et ils pouvaient capter chaque mouvement d'un étudiant, même les murmures. La méthode la plus extrême est celle d'une université en Inde qui n'autorisait les étudiants qu'à être en sous-vêtements pendant l'examen. Ils ont même passé l'examen sur un terrain sans table ni chaise afin d'éviter la tricherie. Une université en Australie a interdit les téléphones dans la salle d'examen. Ata ba bombi mais il y aura un jour où on a voulu se gimbanga lobaka ya solo boko ba valeur ya mutumindu mutumina wakoma mundele wakoma mutumindu mona yango awa tote ko mona yango na Zimbabwe oyo Maxwell asala ki télévision sans câble asala ki mutuka électrique asala ki hélicoptère électrique oyo a disparaître ndengo ba kene États-Unis na mona te peu par rapport ko mona compagnie moko américaine o basali TV sans fil ezali ba ile mutumindu kasi boye ba yango ba invention mingi mona kawana ezala d'être noir. 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!
Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massaloboko ya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bana nyostu ya Mada City, Cape Town, Johannesburg, yaya, yo o raté, na ratete. Kaka na soirée wana, Mi José, restaurant Mi José eko fungula bongo officiellement bandeko. Boya ko découvrir biloko ya bio, ya restaurant Mi José na Mada City. Yaya, nga nazanga te, to kutana na soirée Lupanda. Yaya, musique ya gogo, musique ya indépendance cha-cha-cha. À l'occasion, Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Mouteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Mouteba. Yaya, il faut kaka osala poyo moko o vivre yango. Musique ya gogo, ba musicien ba kozala, AS Atari ya kozala, Montana ya kozala, Basho ya kozala, Fere ya kozala, Soda ya kozala, Bougie ya kozala, Yuji ya kozala, Trae ya kozala, bako matisa putulu na rumba congolaise. Boya to sepela, Lipanda, indépendance to zuyango. Yaya, nazanga te bandeko. Adresse, numéro 90, Victoria Street, Perro Central, tokuta na saluana, papa, toko sepela indépendance ya Congo, ozanga, nazanga te, le 30 juin à partir de 17h, yaya, Ngana kozala, yo ozanga, nazanga te, animation culturelle, Fiston Pelende de la radio locale, mais aussi Korsi Mangaribi Tibi Bangonde bako anime soirée wana. Yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street. Nazanga te. Yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Ya to kobete la osika ba lisolo o na lingi kobete yango te na lingi yo moko oyo karamato ina parce que bana mikolo oyo bana Android mutu makasi eleki. Maman, moi je vais aller dormir chez mon ami. Hey, papa, maman, botira papa qui est là-bas, nous to ebi beta idam ya ba camarade na bango te pona nini. Talandeko oyo, du fait au Québec là pa muninga na ye et pesi ba yiba ki esprit ba yibi nyonso o ya comme chance o nzamba tala kati na ye ba yibi nyonso tout. Na suka nango balinga ba boma ye na mwana na ye ba beta e botu na ndenge o sakarate ndeko na matine espace miso ebimi. Heureusement, est-ce que les morts sont morts? Tout à l'heure, témoignage, kufa raté, bazalaka biso. Maman na ya kufa, aya simbi, akiti siye malembe. Qu'est-ce qui s'est passé? Aya, papa lupango na bango pas la kindoki. Mais, même si, ozandoki, ce qui diable alinga attaqué yo, ce qui nzambe, a besoin, ya ko protéger bana na ye, a ko utiliser même diable pas protéger. Papa lupango na bango ya ndoki, mais a protéger ye na mwana na ye. Lisolo ya somo bandeko landa lisolo oyo ozalaki na mbongo yo talanga ozalaka na mbongo mais dikuka aboye business yo kufa mais ozalaka na masi moko ozalaka pire yo yaya pire ala pirate lisolo oyo kopesa yo pasi tala kuti ndeko akomi na niveau atanga bakombo akuta na mutu asunga ye po bazo sa chance na ye chance wana po ezonga esengelaki asala ba cérémonie ni asalaki bandeko landa lisolo oyo ndeka kobeta lisolo ye moko s'il vous plaît landa lisolo ndenge ndeka kobeta lisolo oyo sala na Brazzaville na Congo Brazzaville na Pointe-Noire mokili makambo landa nazalaki na moninga nga za congolaise awa moninga nga za congolaise moninga ngo komona ye Suzy. Maintenant, moninga nga komona eza Suzy za congolaise. Maintenant, moninga nga ale ko kamela nga za moninga nga. Akamela nga si nga za congolaise mokolo par rapport à nga. Akamela nga ti ayo yana ndako na ngai. Si yango yana ndako na ngai. Tokomba ninga. Maintenant ngai vepe na ngai
nazalaki na VIP nango nayesaki yo nayo na lisolage ya vu wane nga zali na VIP nanga awa ezokota nga mwa mbongo maintenant suzi nango azalaki soki azalaki si yango azalaki na bana 5 abota mibale éparpillé bien azali na bana 5 abotama ya mindele mibale na banyome mindele misatu na banyoma mibale fi yango komone suzi oyo okotanga bakombo na kombo yanga lise okotanga yango. Maintenant, si yango suzi eto comme baninga boye après ayaka na VP na atelier kaka tomela ka jour mosusu ayipa nanga Alice vraiment abenga na téléphone ozanga anga za VP na ko sala ba compte masanga nanga alifi yango RAE na VIP kuna na sunte billet atelier mais alaki bien tinga tuni qu'est-ce qu'il a problème si yanga le binanga oh maman na ye akufi na mboka ngabi maman na akufi na mboka vraiment mes condoléances mais vraiment lycée naza na besoin na kende na mboka kolela mala mais naza na mbongo te est-ce que koko pesa ngai ko desanga 20 000 francs CFA comme ça soko desanga 20 000 francs CFA na retour ya ko après enterrement maman na ngala ko remettre yo mbongo wango ngala bi pour mes anti comme maman na akufi ozo ke voyage o que nous compter c'est bon la 20 000 francs na mbongo na masanga na pesi fi wana papa fiston fi wana moninga na suzi aki akiko kunda mama na ye na mboka wana komi akundi pe mama na ye aumele pe tokuta na nze tobenga na pete après ko de bikolo ba ko benga nga osapi na bana ndako onga na songa ki aye otalanga ngala bien ndenge nya teremo eleka ki bien machi boy allez tuando solo tuzonsu ki camarade comme sto ki camarade ta comme na ndako nanga akomi so aye o pesanga bazembo ina la na ko pesi tianga super no bona la na ko mo pesi mais nga na so na nge lo te pa na ye tianga nso mikibu mapembe comme ne souci apesa ngelo ote me yazo aka bloki pananga azo bloki pananga ya ga ndako nanga nga kutu de kinanga na ndako eti chi moko mosusu bwene ko zo mindondo ya ndako fallait tokende et pas souci tokende là pas souci na mwana Joyce na mwana nga tokei ndaka ba souci et comprendre ba souci le bi eroyo olio mata susu tikna musika banda ko na bi to la kaka awa comme ça la tongo ero kina VIP ko sa ba compte na yo bongo tozonga bongo o mataka ndila o mataka directement nga le bi d'accord to la ila ndaka ba souci na tongo maintenant na lingi na kende ndako na ngai na kende VIP apona kende ndako na ngana kele ko se changer suisa le bi nga bana sko de ba la muka ki boko ngo sakana suisa le bi li si osana mbongo lo mema mwana na yo tika kaka mwana no awa comme ça oya ko zoyer leur moko kalabi sona kibo no kenda kuno ke VIP osaba compte li anga musala ba calcul e ba biliela ba masanga wana esala nga vrai zo nga vrai le temps o tika kaka mwana to yo zo bango biso kinenani mwana bana nga kutu baza awa bango tu batika na kana koko na Yesu si yango kwa ngalobi d'accord quand koko azapela babana na bebele oyo c'est bon la jui 3 000 francs CFA na tikeli koko na bango abi akoko oza 3 000 c'est la bana déjeuner là moko na koya kana oza mo c'est bon maman pas fisto to kei là to kina VIP na ngato komi na kata VIP na ngaboye nasali ba calcul to sili ba calcul to sisi ba calcul boye ngalobi afala kina na ndako na ngai iska na louer ke kuna comme ça na se changer na ça makamo susu kwa na kipe ndako na nga na komi na komi ndako na nga boye na la bien maman le pont quand tu dis qui vrai bien maman le pont on a papa le pont tu dis qui vrai bien comme le cas vrai ba parents na nga ata na futi ndako na ko supporter ko lia na bango na pisa mo bilia tu dis qui vrai bien basi ba nga be mwana na nga vrai bien maintenant papa le pango manga le bila maman na nzala maman le bila atenda ko nuku tu yango yo ba libé locataire mosusu pa libérer ndako awa nga le c'est bon maman na go changer na nga ndako maman le c'est bon na bongiselo biloko na yo nyostu ya ndako maintenant atilinga bilia maman le pango atilinga bilia na zwe bilia to lena souci to le bilia na souci to sisi ko le bilia na souci papa le pango atuninga list ngali papa wapi Joyce ngalo bi papa
Jojo atikali kota basusi na okelo zweka alors moko na leka kina na VIP. Papa na akipenga ti abetinga kara. Papa wana azongi ni list. Ngapi papa wapi Joyce. Papa na Congolais wapi Joyce. Nga papa na lolo bele ki papa Joyce azana ya zabi azosaka na pa susi. Papa fils na zolia bilia na kamana nga wana susi. Papa lopango abandi ko petenga ba câble. Zola azolo comme on a makambo mingi ni sa fouté ki na makambo ko. Papa lopango asala le tout possible ko attirer attention nanga. Papa lopango alobi nanga abando pété. Lis, ngana zolo bana wapi mwana. Yo zo blanga na lobi na yo ndengo za wana na minute o telema. Kende ko zola mwana papa fiso ndo anenga na yeba kina ngate. Papa lopango azalaka ndoki. Amona ki déjà côté to kendaki côté to zande to zakana souci papa le panga yebi ke souci zandoki nani côté to kende ko la pa souci papa le panga yeba ki makambo to ego salema ngala yeba ki te na yebi ke papa za mutima malamu papa nzoka nde azandoki nzambe soko za mona nzamba vraiment ni laka papa ostambola kana okaka na ndenge ka ya nzambe kaka malgré ma belle episode ça posaka bato pas si son nzambe tika bana na ete nzambe il est capable d'utiliser ba sorcier ba franc-maçon ba sataniste pona yo mwana na ye nzambe papa le pan nzo azala ki ndo ki mona ki ba plan tu ndenge salemi papa wana petanga ba kab ngamuna kata mutima na bi o mais papa za papa na ngati aso petenga ba kab ndenge nini na kika kozwa mwana ki zora mwana pa ela musinga ngai papa c'est bon zelanga na zwa ka siko na kei ko swa jojo na kizwa mwana albi na ebisio partout ko kinebi tambola na ba VIP no makambo na yo kende yo moko mimanga jojo zongi sina sama kolona nga yako tikela mwana nga oyoki yako zo sakoko na nga papa na gangela nga la façon moko même papa ko botanga no nani ta gangela nga ba façon wana nzambe papa fiston na muninga nga susi to si taxi si et pas souci ou na quartier Mulembo mon histoire au béton pe na kombo lis na kombo ya mutu na tangi moninga wana souci pa fiston na kei na kati le panga baninga na wana to coach to coach na kati le panga baninga na wana boye na kuti mwana nga lali moninga na tikala la to ngabite pesa mwapi je na la musi mwana za kulala na mwana china lipeka na ataki ensemble di puta na si mwana ngala tie na lipeka pa fiston na gare taxi libanda depuis na telema ki libanda ndako ko na bibi na ndako na bango na temi na la cour na lopango kwa na la cour na bango na banzo benga suzi oui na zoyaka ngaka libanda na jojo na telemi kana jojo na timwana ngala lipeka na sak na mbongo à côté suzi na kina 220,000 et masanga ko ba wa bénéfice masanga na bazo suzi tokete taxi libanda ka taxi na awa no kapi ngabi papa zela na zo yaka kana kufuta mbongo na yo za kalmi na zo za moninga tuzana mama banda ki ko benga suzi bima ya tokende suzi azo bima tena ndako na bango akangami kana kata ndako na eti na porte na entrée ngabi suzi maybe ona zo yaka kende na yo bima asali 40 minutes na kata ndako na bango ngali banda déjà a pas taxi ba compter ki ba 1 heure déjà sans foutre encore course mon souci asali 40 minutes azoko mananda kuna bango te ngali banda kanda eza eloko mabe baninga to so ka ba décision ba kanda te kanda e futaka ka toujours mabe e pesinga kanda olia patienter na zelaga ye ngana boko zela e pesinga maintenant vrai kanda o ngana telemi boda zelaga yo mbongo na ngaboko na memi mwana ipiko zo faire traîner nga OK moninga na ngana kata ndako na koko na ye wana o azaki na kata ndako wana o ngana zo benga koko na ye bazo sale la ngabisala sala pa fiston ba bongi seninga bomba na atomique pas fils na robete maso moko ngana moyi rete vie na nga donc je sais pas quoi dire na bimi na kanda na ngabi oyo ndo zanga beni na futa ombo bakisaba bonga ba taxi bena ndeni na bimi kana mwana na ipera pas fils na bima na portail na sortie à lopango na bango et biflon moni
porta yango non po na beteli solo o na tindelo nazala mutu aza peme na zoka histoire o na betilo clôture le pont yango non le pont est clôturé mais ça n'a porta été là nazo bima pona kabwana entre portail na lopango na bima lokolo nanga no e bima bana pas histoire ba betanga kosiki bota awa na dikosi moninga awa banyatanga kosiki bota na quartier Mulembo muninga na souci a congolais ya Pointe Noire abota bana mibala miyindo na bana misata mindele. Vous comprenez? Banyatanga bora awa ya babeta biso na bavine ba mibali, vous comprenez ba parents babeta mais mi masa eloko babetanga na dikosi awa ezala kosi kibota nani bana yoka eloko bona vina nga mobimba te babeta eloko awa ya na mata dans l'espace. Ngako na mata pas vite na sentir makolo na ngai et mati nazala mwana na lipeke na mati likolo dans l'espace je sais pas vraiment quoi dire ça ma colézo ninga la colézo ça lokola nazo tambola mais dans l'espace maintenant na comment penser nzambe moi na ngai so na kwe na comment zinga soko kwe mako nazo piétiner nazo patiner makolo boye moi na lipeke na moi tamuki na réfléchir nzambe so na kwe moi na ngai mutu ngamo kombunki dikosi ya ba beta loko wana mutu efungwa manga awa efungwa manga la sentir awa moto efungwa minga atu bu eba betinga loko na pa na dikosi na mati likolo mutu efungwa minga Monsieur Bimi na heure ni na 19h Monsieur Bimanga pende Bimi boye mutu azate na mwana lipeka na mata likolo boye pas fiston na elle a 6 heures on réfléchit c'est vite c'est rapide elle a 6 heures on réfléchit na c'est le quoi na se donner au compagnie na commence à se donner ta kwea na sortir na loketo na awa na os nanga na sima moto aya simbi na poussera banda ya riel bu na bimi banda lopango na tala na sima be moto azate mi flor na tala na sima be moto azate na ya juste taxi me linga bandanga papa mbongo tozo luka wana je vais payer attends-moi d'abord na kena taxi na koti si mwana nanga na tali mwana za bien avo respirer bien na zongi place wana mwena kota sino lopango ezate na temi na baba na komota place wana ya na mona eloko te o libanga na beta libakue o nini na mona eloko te oza comprendre na mona eloko te na ebite pas fito soki oza ko se souvenir na lisula ela beta ko lisula Gervais que na ko monde mo asenga VIP Gervais alinga bomanga kenda kiko moto mo asala ngai VIP monde mo asala VIP boy après contre les qui akenda ki Italie parce que muninga nga wana azo mona VIP wana azo penser que ba chance wana biloko wana tu wana ngana zalaki na ngo wana kona momo wana biloko na zalako sana ngo moninga na wana zalako penser que na zalaka na kisi moninga na zalako penser que voilà bandeko tangu ndeko apesa sohalo ba VIP do VIP na anglais VIP donc ezalako la bar ba bar ezalaka ba bar ba VIP quoi moi classe do tangu anytime tangu so bika VIP comprendre que ça moi restaurant bar c'est bon to continue aya to tsana ba j'aime tia ba j'aime bandeko tia ba j'aime yako kama solo o live masolo ya boza la na radio le télévision programme o eza conçu pour la l'ensemble d'esprit o eza émission ya éveil ya conscience ya batu ya ngona sa chaque fois ya kotala ka émission yo mokote linga boza la kan fan botala ka soko sa yo moko le kamote me tindela bandeko lien tinda lien bandeko pira la kate pira comme pirate tala bakam o pira sale muninga awa pasi landa ndeko biloko aze ko mona po ba kobrier wana no po na ye ngana zaki na kisi nga na ebite soki ndenge nini ba
Fiston na vandi na tal le côté na kina kata taxi na koti vraiment la comprendre qui te mais loko ngala uteki ko zwana et faire réfléchir na ba façon tout ça ko za réponse et na koti na taxi na sima na vandi e kana vandi ne ra sujet comme ganga musika ngayeyo na zoyaka après nayo kaka yepa crier souci a crié mon me foi da confie galebi nini lisusu kuna na boy pe ko na taxi na vanti na mona souci wa ye a côté na taxi akangi portière ngabile chauffeur démarrer ngaki ne bona talisco souci net na bando ko demander non que elo na talebo et la ma souci a tout makila et la ma souci na toloni a tout makila oh na talinga la souci ozoki na yo crier ko ozoki ala bité na zokité ni ozo sentir ko moto mi so moyiba auto sali tambo oko ko sika soni te na zokité ma otalanga te maman, toi qui es le chauffeur, démarre pour toi. On va pour nous. Massa, tu sais quoi? Non, j'ai fait d'abord quelque chose avec la grande, non? Avec non, pas fils, non? Yozoki. On a zoki atara suko boli boso ne ya na tolo. Makila, na tombole longibu ya na sambanga akata na pota. Quand tu es bongo, tu vas à l'hôpital directement dans le taximan. Mais ma biso na pharmacie. Taximan mais na pharmacie, na qui na pharmacie, na kiti c'est na taxi, na vini na docteur à pharmacie ko. Les botana ils moninga na zoki awa. Ba pe kaka na minute ba tali ba moni, ba komeli ordonnance na sombi ba kiska directement. Na sombi ba kisi marambo tout na sombi. Tozongi tiva papa. Na kepa papa le pango skana za ko louer na pesi bango koko na bango mwana ngai na 10 000 francs na maman yo ka ou peut-être na ité 10 000 oyo biola mbela mwana ngai na déplacer na kenani na papa lobi lise papa le pango wana ko alobi o alba ko ganga ngana kilozo mwana wana papa le pango abi lise banda lelo okoyiko bimisa susu mwana oyo awati kende ko tambola tika mwana ya vanda mais papa wana alobi na ngai te mambele ki me ngape na lobi ni peti mamoyo na ucho mona na lobi ni peti après elle qui na membe moninga na quelque part na hôtel étape na soigner pota na bongisi bien après c'est to kende to bimia souci to kei et to keboye pas fiston na komi na côté directement la difficulté absolue ibanda kinde bongo na eko côté la difficulté absolue VIP bandinga mindondo VIP ngi bandi mindondo makambo langa tu bandi mindondo ba ko compliqué nga ko le pas comment compliqué nga ko le pas VIP skana za ko louer nda kwa VIP ba ko compliqué nga mindondo combat e bandinga partout na yo kanga VIP on comprend ba activité comme kita ba l'autre comme kita donc on comme bouleversé maintenant mon comment boé na vandika boé na vandika boé na laki na ngana ba ko filmer non na vandika place moko boé c'est filmer na mona boé papa moko boé papa mbani papa moko gardien na yebi pété ville na yebi na papa na ti papa na ye papa na si atalinga ka boé papa na si atalinga ka boé zo kamwanga papa koko si atalinga ka zo kamwanga ngabi papa yeni nango yoso yebo yoso kamwanga a quel problème ngo c'est la poli na vie eza malamu koyeba ko lo makambo na mnoko eza vrai bien ngana le baka papa na papa onini papa nini otolanga mingi ozole banga be lo tabina papa ndena lobeki papa ne fungoli mutima bi amwana nga tu ndongo zana tu as tout ozana nyoso mais okenda ki wapi et ça linga soni ngabi ngana kenda ki papa to ba penser que na za to ki na ba kangala ko ta ba kiss ngana ebele la papa nga kenda ki paite abi yo kenda ki paite vraiment
mwananga yo sala biloko tu oya na mokina biloko no complet bien. Mais pourquoi ngabi papa makamuzo banazo comporter lela loban avant la lobano comme faut sombanga whisky ya ta soffre zati ata 100 francs ezati ngabi na sandeni na papa nzambe na beta matula luka mifuna songa papa na whisky papa na boka ko somba ote bouteille ya whisky zoka mbongo sponsor whisky niké lo blanga kesi ya vraiment papa na bilanga moya nga merci au salut les efforts merci est-ce que yo kindaki kolala wapi ngabi kolala nga uduka kandako nanga habité kanisa bien na moninga nini yoyo kendaki olala ngabi oui papa la kendaki olala moninga nanga suzi alobi voilà koto kendaki olala moninga no wana tu as tout laissé chez ton ami là ngabi je laissé tout comment alobi yo ba beta ki kosiki bota olinga okomaka na ndako mwana na yo akufi yo kufi mais ba réussir ko longola bilo la vie parce que il y avait une maman ta maman t'aime beaucoup maman na kufa maman na na sima na yo azaki kanda maman no la azaki na mokiliko maman na azaki vrai kanda maman na abunda akio bitumba na moninga na yo. Wow. Abi maman no azalaki wana na si herba moningo no beta ki loko wana apusa ki obima ki ngabi oui alobi ya tikala ki wana moninga na so zonga beti epenzete ngabi abi oui ngalobi papa mbani tala ba beta ki ngabi abi ndongo sana motu efonga ma motu ngeke fonga ma ki miso ebimi nebi kutendi na zoni normal babi oba moto lio tout alors binongo zana étoile chance nini otikelo ka karakasa pamba mama papa mbani bona nzongolo kosa alobi ngaba kesi zaki bogoti papa le bina ba boto nongo zana otikelo ka karakasa pamba tout moteka na mokili po elesa moto eleta moto sala boy tout moninga na yo arraché yo mama bongo suzi yango abanjo renyeti papa na le bina ngaba si fume naroki azalaki diacre na l'église à Pentecôte papa ngoko aza gardien mais alaki na ngai aza diacre na l'église à Pentecôte awa na Pointe-Noire mabe papa se soigner quand le bina ko soigner kanga moko mais olukanga biloko mboka ko ya bokoko après le bina nga somba ngai meki ya corbo ngabi papa ngabi loko nga ko kala ngate ngai bina ngabi loko la te côté salaka yo moko le baka ngisali combien ngana lukambo na peso papa le bi bokokoti abi lukanga 7000 mama uza 7000 wapi na suis na luki maka muté la les baby mama na luki 10000 na 10 000 na bing papa tukuta na poka papa na 10 000 papa na kitukuta na papa na pesi papa 7 000 yangoyo 3 000 le likolo ozora ka peut-être moi déplacement peut-être nini osunganga ka papa bi premier tina ko aider yo bien papa fiston papa wana abenginga na sombi biloko na yo tout yaka uza biloko lo la pokwa papa fiston na poka penga wana makolo si côté papa na ndoko sale na du bloc wana na du bloc wana bilanga biloko oyo faut que ne place ozayo moko osambela otiema ina swezana na milieu osambeli oji biloko oyo na otie na kati na bandoko toka oji meki ya corbeau obwaki na kati biloko wana ndenge kosalema ekolanda moninga loyo wana kolanda moninga loyo wana biloko na yo eko identifier yango moko kote ni kote kozala eko songolo spirituel mais ko soma kati na yo nga lobi d'accord papa ngai pe papa fils na 10 biloko wana chance na sala ki na lopongo na la ke vanda te ide kaka ndenge nzambe amemaka bato nakenda kosala ngo na hotel le garage oui nakendaki kosupa fils atanga bakombo nakenda kosala ngo na hotel le garage bazaka bango moko bazaka na basusu na bango kuna
nakenda l'hôtel Le Garage na coach na coach na tena futi hotel net nazozela moto na kompe kuna na jiso na ngana tipe mai tina milieu na tiso wana ale na bandi pe ko sambela nzambe ngana ebela ko te papa moniki ba yibinga biloko tu pesa ngai bango ba penser que eza biloko ngana yibila moto to na jongo na nganga mais ngana yibinga ngati na bikiste yo ne nzambe o pesa nga biloko na ngana za réclamer eloko kaka o yo pesa ngai zonga kati nanga papa la senga yi prière na sali bongo ayela zwi biloko na etu na boki na kati ya mai sibado toka na zwi nini meki ya soki ya corbeau na boki na kati ya mai pa fiston na yoki kumuta ebimisi mama na moto ono na mona te bimi emati pa likolo kwa mabombe ebeti makasi likolo ndeku ebimi mana sobo na otala gudu emati sote ebeti kano likolo ya plafond ya hôtel tout alerté. Hôtel Le Garage. Monta le hôtel Le Garage. On se dit, il y a une histoire qui barbako kamwa. Bato tout alerté. Beti koleka munduki. Bal. Et bete pena boum. Hôtel tout alerté. Nga pena vandi kasi bato hôtel ba bibi. Bon mais où tu appelles ba luka ba mona tenga be sui. Et na sisi na zo trembler nga bi papa nga misanga ngambwe. Abazo sisi ko mai wana na sokola aina jupe mai wana na sokoli yango na siste na vanji wa mokimwa kimi kochi na bimina ngape na kena ngape ndako ndako lobi na ngona mona kaka papa ngo abenginga papa nga benga lobi na nga Lise comment tu vas papa biola libia osala kinga na sala ngo kore papa chasse na sala ko skala lo kete ngana ko sala ngo hotel me maka bombo wana lobi bombo wana loge landie bien et que qu'on récupérer biloko na yo il faut esonga yo za dans monde yo za mona mo moté mais ça trop polele okoko sala na situation odoza ko ndike nzambe motatini mo onje moko aya ko soigner nga ko papa na banda ko luke numéro ne depuis na banda ko benga ngo likakati et moi na rappelle bonga bunga côté a banda sala na kenda luke azala kati wow oui papa mbani koma pesa papa mbani azala kati ndina lo babela mona kilunga plomo elunga papa mo kuseka awa na vanti papa na ko benga sima lobi nango alobilanga Alice na bala yo prier na moni biloko na yo ebimi oza mwana mai eskala lo akle abala ngati tikeza mwana mai abina moni biloko na yo za mwana mai biloko na yo ebimi pa moninga no ezo yaka ezo luka identifier place osa kokota moninga no na mama na e ngabi wana mama na ete wana za koko na eza mama na ete mama na fa papa na lobi wana za koko na ete aza mama na e ngalobi mama na e uta wa discuter na papa mbani wana papa mama na fa ki ngame le peke 20000 abi wana za koko na ete ese na e bi ngabi te abi mama na ete akoko na ete aza mama ko bota yini mama na za ndoto mta pesa mwana e ndoki ngana yeba kiti ngabi na dimaki na nga papa mbanite côté ya mama na ete pondo to kuna mama na yebichi ene na pesa ke 20000 ngalobi papa c'est bon kasi na yoki mais to alobi mayina mama ne bamonike mikolo nyoso mwana yeso renya zo ya na mbongo ebele na ndako donc biloko ne kindika bongo fale muna kandala fale bakanga ngo ba melango moninga na nga wana susiko ajuango yokali solo ya susi wana juango ameli yango na kanda pamba ni mwezo tifinge zonga ezati côté na papa mbana pesingai nouvelle wana ezaki vraiment mauvaise nouvelle na banjolela papa mbanya lobi na nga kolela ti bando ko benga moninga no ya komona yo menga côté nazo travailler na ko aider o kaka papa na kalinga salanga bongo
ndena sokola mai wana esili papa na bina valo ka tranquille o moni biloko ya li ya meli wana loba ke sala ya ye loba ke yope okeneki kozonga na kisi men soki biloko wana na kisi te o botola mutu te o yiba yango te eza o nzambe atiaki kati na yo eko pasole libumu eko bima bien ngalobi o papa lobi ezala bongo yo zelaka vana no kimia yo continue ko sambela na elle yo biso to kozana na kana téléphone ngabi c'est bon papa mais obenga muninga no abando lingo répondre lisusu te abando belaka na so ya kana ya ndo ya rapano ta okimo a olia soupe mille c'est pas bi o ya zo renye nango eza yo ngalobi d'accord papa merci allez boko mususu na vanji moninga na ngaboka benga o liste za na surprise ya moi manifestation moi réception za ya na surprise ngape wana tako e surprise na comme la surprise we vers 20h 21h à 19h après neti un mois depuis na benga moninga na ngana ayamba na téléphone kana oyaka masina sani makambo salate na oyaka boye apesa ngaka toujours ba raison alingati to kutana maintenant neti makambo depuis amiraki biloko nanga emwe kokoka lobby lelo maintenant na 19h wana du 20h na mona téléphone ngi sonné copain ya moninga na ngana susi abenginga Gims abenga allo lis ngabi wi Gims obenga ndeni kutungana yambaki allo Suzy na abeza Suzy te za Gims papa Fisto tanga bakombo bazana kata vilo batutu no yebso fo yoka li solo yo abi ginga abi Gims abi eza Suzy te za Gims lis yo moninga no pena zo bela moninga na zo bela depuis tongo libuzo sale pasi azolela kaka babenga yo ana posa komona yo ozo yamba etenga ona benga te o benga première nouvelle yo moto benginga abien azobenga yo toza awa oyaka ngalobi ozozapi ekoto abetenga Scott Kibota ngabi c'est bon on y a leur morosiko na zana ni occupé to kati téléphone après la bengisco papa mbani papa etale moninga na ngala Suzy abenginga alobi na ngai kutu mobali ne moto abenginga alobi kilibumu et ça la Suzy passe depuis tongo maintenant azana besoin azolela kombo na azana besoin ya monanga na ke lotala yi papa na lobi mwana nanga komeka kotia makolo no na lopanga ba Suzy wana te yo benga ki akendaki ayaka ki otalo te non komeka kokende te kote baza ba yebiki biloko na yo bamelaki ezo déranger baza bandoki na mama na ye soki nga lobi papa mama na ye te koko na lobi baza bandoki na mama na ye soki yo ke kuna mama na ye bakozwa biloko no bakozongusolo na maladi wana kokende te biloko wana eko pasola libumu eko bimbe ko identifier eko zonge pa na yo Pavita mukilio no ezala makambo moko ezala kata mukilio foka nzambe ala kisoto o vivre na mo expérience moko bope ba réalité à vrai solo ngana vanji papa na banzolo balanga muninga nwana abandele ko yanda kuno abwakila na yo ba poussière abandele ko bwakila nga ba poussière ba kisi abandele ko bwakila nga biloko depuis kala mais comme nga na yeba kisi te e banda ko denda soki na yeba kaka kisi elinga ko attaquer ngo babokele malade o nini nga bana ko zonga te parce que na ça qui sans cause bien tala non tala ka papa kizengi ngabi c'est bon papa ko tia makolo te makamto ko lika kuna fo o yebisa ngabi c'est bon papa na type crédit ya na fandia ya na mwaka be 21h babenga Suzy muninga lo a souffrance moyete ya butu mobimba bazo benga bayana bangwe banani bakoko na bangwe bango nyonso bazo benga ya na koka te na supporta te ngabi Gims mobile ne wana koko pa Suzy ngabi Gims koko wana aza mama ba Suzy koko ba Suzy bobala muninga ngalo beza mama ya Suzy beza mama ya Suzy ngabi no yati liso mwa mabe yate pona nini boye omo ibise boji ngesala kaka abosala bisenga bi yate bisenga no yate na somo wane kombe ba 23h na zongi ndako na zongi ndako boye ya butu téléphone kakusu
téléphone kosubi ba 1 heure nakangi téléphone ba 2 heures nalali natongo nalamuki nayebisi navasi papa lopango na mama lopango mama botalanga problème oyo boye souci boye mama lopango alobi souci ngabi mama abi kokende te papa lopango abi lis ngabi papa abi oyebi mokolo moko boye yo tikaka jojo mpa basusi wana pourkui nga naswanisaka yo yozongisa mwana wana awa yo yebi pourkui ngabi eloko nayebi te papa alobi do nga moko nayebi pourkui yo kokende te osozo kanga papa na yo kino kete abi kokende te kokete soko ke yo mtokozo malade a répéter encore papa na ndoki wana na yebi peka te papa na andoki na fandi na vai na moyi babengi nakangi téléphone et que moi à 16 heures on comprend et que à 16 heures na fungo téléphone ataka appel Gims abenginga allo Lise abi oui bon limbisa andi la gangela kiwa tam supposa ba occupation moi to comprendre yo exactement etine eloko esalenga bon parce que nde bozala na suzi muninga na pasi ole la kombo na waza beza mona muninga na yo yete wa assisté te na pasi yango etine ngai na lo babilo mais limbisa mena ngeka na prendre yo que muninga na basali opération na hôpital assisté ba longo de kiste ouais même la Gims na rappelé o na mengisko papa mbani nabi papa taba bengi mo bana souci bengi ngai alobi na ngai que basali souci opération azaki na kiste papa lobi fana na yo eza kiste te eloko na yo interroger ebimi ba docteur oyo aza na molimo ayebaki ya kiste te akoyebaki eza boye oyo mpe aza na ble ayebi spiritualité te ayeba omona kaka bakatika mo eloko mo boye kaka ebimi kaka bongo okis omiom nyonso to abimisaka bongo ezaka makambo ebele mokili makambo ebele ngai papa sikoyo nazongo nde nini liba parce que le son ndenge abi vanda na yo okomona kaka yo moko okomona kaka makambo na yo elamuki vana tranquille yo sana problème na moto te papa fiston na vanda na nga pe dans un peu de temps makambo na nga elamuka makamona elamuki baactivité zongi nakomi mpe yango vibre lisusu kwa pa fiston mokolo mosusu naleka kaka na ville nataka mo mosi mo boye aleki wa akonda aleki wa tellement moi c'est maman ça connaît n'y a ma petite fille ko entourée n'y a ma fille moi qui toko il y a la petite azoleka natale bien boy souci on dit mutana sida akonda la petite morobo ya bien muki ma bien nzambe ngafona sauver petite oyo na kenda ndeni alinga na lo ngi camarade ngabi te zela ki kamala ndeni telu kiska to vana tout solo to ina vana na régiment blindé to ke na régiment ngabi souci ba mni yo salanga yo ma ramni yo salanga o te master toi tu comprends pas parce que ngabi non je comprends tout et je sais tout bien la maman là ça n'a jamais été ta mémé maman no ya kufa te o wana sana kata ndako no ndo ba kokono ni mama na yo bo betanga kosiki bota na mwana na ngamoni nzambe nenga salaka na bima malgré douleur wala mishe bima ngai mutu pasuka mutu fungwa banga bo yibanga tout o meya même biloko na kata na yeke pasulo di bu bien ako ngayo soki nde ebingai yaya na poata ekra nerofi la petite wana ko ela yako manquer ni asala kilokola à côté les ngale bine basimba kanyoka na mulete vana tranquille yoka kaka est-ce qu'on éclaircir bien sous ça comme une soni petite on soit comme tala souci na moi misu mususu quoi ngale bingala tizalika be pona sauver yope pop na minute otana a baby à utiliser maintenant rejoindre ya yo na si le bibi pe na kabwana na yepe depuis wana petit lelo na yepe situation était
na pe côté pa kenda pété to bunga la pe la circulation mais a na ka na ville la Pointe Noire ba fille ba ke ba ninga ba ke ba suba ninga o yimo ka zo ko kangama yo aluko ki camarade ba ya toujours ko luke loko ba ndoki ba mona kama na nzambe côté bazali pour ya ko zeloko donc pesa ba fille conseil. Voilà, je crois bino boyo kitan na sarabino pire à la raté pire à coma pirate. Oui, c'est vrai, Nabakanyos tout exception sans raté. Zara ba musu bazara pe qui pire pas ya ndenga solo mais mingi ya ndenga solo eza muki boyoki mutu mo azara pe men na yo alinga ka intérêt nini okomona mutu mo azara na mbongo batambo kana masa mo azara na mbongo te atika akang makao nini alinga rande chance ya kata ote yaya commenter ça ta sol oyo partager kaka partager émission oyo esungande komoko songolo esika moko pakala yaya to comme na suka boki ndingi mo alobi yo muto otala biso ozala lisola ko pesa ko banga te benga biso ya soko biso te komi tungisama te soko biso te tika audio ya liso na yo beta audio ya liso na yo to ko beta yango kaka ndengo lingi to beta yango soki po lingi yo moko beta liso kwa ndeko oh to ko tika la beta liso yo moko pour comprendre c'est que bien biso fonctionne ndengo wana soko ntanga kombo tutanga kombo soko boy pe tutanga kombo tutanga kombo te. Merci na bino solandi biso, merci na patriarche Mati Mina Temple Mama Eugénie na Paris Koko ya Paris. Merci na Mama Solange Nsimba de Bunde Sokomi c'est que bien. Doris Nurumba Mama Oya Boya Mbindo na Bundes Okomi c'est que bien. Rita Ambamba Okomi na 001 c'est que bien. Petit rasokola 5 fois la journée. Na bosanité maman possible 001 yep bosa et belle Olanda Rabiso to partager. Merci na Mama Charlotte Kaputu, la dame de fer, sponsor officiel de la chaîne Oyo Yaya. Moi si Oyo Azo Bunda pour la communauté congolaise et tellement en Afrique du Sud. Awa ye ataka nyoso ranger ba batera marche pour la radio le collé botala ngode botala ngobo. Ça ça mutako encourager. Mama Charlotte Kaputu Longonia. To bosani pas sous Mama Charlotte Pigeon à Londres. Au commis, hier, le bi, aïe, puis n'a pas mais à l'équipe me souter. Mais yo, me kaka, vous sentez que ce soit l'équipe ou l'équité. Il y a président Ibrahim XL. Tu peux attendre mon ensemble. Donc, nous sommes ensemble, bango. À Londres, attends, mon côté, c'est que bien. On est ensemble. Merci, na maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Ni courbure, ni virage. Au commis, coordonnatrice de la chaîne Oyo. Et ya, tous s'abonner massivement, tous s'abonner, ko. Bino, bon, on a radio le collé. Bo s'abonner, oh vous allez tout ça va j'aime, tout ça va j'aime pour la protéger émission Oyo. To kutani prochainement pour la numéro sur Radio Le Collé Masolo sur votre chaîne Radio Le Collé TV. D'ici là, portez-vous bien. Yaya, tout s'abonner pe la deuxième chaîne Nabiso Radio Le Collé 2. Please, sur Robert na YouTube Radio Le Collé 2 au côté et comme ça Radio Le Collé Masolo yango au s'abonner. Kuna to beta ka Masolo ya bo pikili ki ba okundu banzoto. Komi n'est ni papa cause la papa, n'est ni maman cause la maman. Bon komi c'est que bien. Portez-vous bien. Chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire.
contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino bato boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.